autour de la source origine. Permettez-moi les chrétiens, permettez-moi chers chrétiens, je suis docteur de la parole de Dieu. Jésus a long agnon sauté, Jésus a long agnon sauté, a long esprit de mort sur la croix. Je sais ce que j'ai dit, L'esprit de mort a touché le corps de Jésus-Christ. L'esprit de mort a frappé Jésus-Christ. Jésus-Christ a koufa, lui qui était Dieu. Esprit de mort est touché. Et puis sur la croix, Jésus a long agnon sauté. On a pensé à Motu. Ah, moi je suis Nazaki Kitoko. Mon ballon Nazaki Kitoko, je sais sanga. Na pensé. T'as l'esprit à mari de nuit, na femme de nuit. T'as l'esprit à mari de nuit, na femme de nuit. T'as l'esprit à mari de nuit, na femme de nuit. Et l'esprit m'a bé. Bah ma balle est belé. Bah c'est belé, bah baby si bah sexe. Bah c'est belé, bah c'est bah son lanzoto. Et ça, esprit wana. Esprit de kolingate, moi ça va na mobile. Bah nanzambe lelo, bah belé, bah sambe la raté. Bah bika yono, pasteur a rejeté pour nabiso. Pasteur a kosala nyonso pour nabiso. Na pia ka dim. Na pesa ka dim na mutu mbongo. Na mutu mbongo. Na kosomba ka instrument d'église, ngana sanga masumu nanga, ngana melaka bangi, ngana melaka masanga, na mela lotoko, na sala nyonso tout. Azobosana keno a commis déjà près na frontière. Na vie na bisaka batu faut zala innocent. Yaya sokoza innocent te mbaso ko joyau. Ato sambela il faut za innocent. Tala. Yeso lobaki boy, Satan aye kolukanga. Mais akuti te biloko ne na kati na ngai. OK. Soki bakuti biloko ya Satan na kati na yo, mbaso ko joyau. Is coming to America. Pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Of January, it is Maine, and on May an epic 3 janvier à Dallas. Imaginez combien la gloire. For 2022, glorious, the whole month and weekends moment with you. 16 janvier 2022, Maine, et le 23 à Dallas. Father friend, save this. You don't want to miss it there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh, toza awa tai le makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makubia. Na kuma kelo mukusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nevisto. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes,
on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Vous signez la Baxa. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bienvenue sur votre émission Télé Matin Analysons Ensemble. Donc aujourd'hui, je vais encore recevoir pour vous Dr Patrick Naye. Donc on est un peu sur les 3 grands esprits géants. Sur les 3 grands esprits géants, tu peux découvrir un mot. Ah ouais, le monde est dans le plateau. Et puis tu peux le sur bateau, bakoufi, ou bakoumi. Est-ce que babimela bato ndenge nini esalaka ke babimela bato. En tout cas tokoloba mwa makambo ebele, tokolobela mpe makambo ya liwa ya mama Yvonne parce que ezotia bana nzambe ebele na bamituna na baquestion baza toujours komituna chaque jour. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na basponsor nanga Azir, Madjabou Gospel, Toza Awatai ya maman Nicole Malonga la patrona. Un grand merci na maman Gina Amadou Motema, papa Aron Amadou, le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Amélia Mweba, la préfète de Orlando Domingos. Pourquoi pas na Elena Pemba, un grand merci à toi. Un grand merci na Agnès Coiffure, Babiso Moni Sarah Boisa, Agnès Coiffure. Un grand merci à toi. Un grand merci na l'homme selon mon cœur, papa Débobolo Tobapo Kozali, équipe technique Nanga Mouba. Merci beaucoup. Ingénieur axe derrière la caméra, ceux qui vraiment osent même langage nanga, fumouelanga vraiment plateau pour présenter bande pour inviter nanga. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour maman Sarah Tola, la prophétesse grand esprit. Santé très bien par la grâce et l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Nanengo yami biso sur la plateau na mokola lelo. En tout cas, merci. La émission Moneno, analysons, réfléchissons ensemble. Donc, on a bis, on a battu, on a toujours réfléchi ensemble. Merci à président bébé, balobi groupe WhatsApp car mon corps est soutenu. Na maman présidente Nathalie, na bande bonosto, na battu, vous avez des commentaires, na ebi que vous allez décider. Docteur Patrick Boni Moussala Nzambe. Merci beaucoup. Moussala Nzambe est malam parce que Nzambe est un benga biso. Doter biso na ba capacité surnaturelle autobengaka onction. Onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne qu'il a appelée pour accomplir une mission bien déterminée. Pourquoi Bible Zoluba, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Nzambe appelle ça biso ba privilège. Ozomande ba député, ba sénateur, bazarana ba privilège na bango. Nzambe pe apesa biso ba privilège. Dans la Bible nous jugerons même les anges. Donc Moussa Nzambe zaki to makasi, tozo sala Nzambe, tozo lembate, marge ko kita komata, marge mi pepe, to kangama na Yesu yo. Ti mukula kozonga po ete ami mabiso na mapata, to tikala te ko kutana na antichrist ou azalelo antichrist. Donc c'est un peu ça. Les ministères surnaturels, ministères, et j'ai évolué. Ngapé docteur Patrick Andero Yaroza Moté Nazam docteur de la parole de Dieu. Parmi les 5 ministères, il y a les ministères qu'on appelle prophète, il y a ce qu'on appelle apôtre, il y a pasteur, docteur et évangéliste. Donc on a ça parmi les 5 ministères. Andero a 5 ministères. Je suis aussi chantre de l'Éternel avec mon album Onazanango na studio et à bientôt ça va finir un album de 20 titres
un grand retour d'adoration. On a titre album Nizali 12e étoile majeure. Nous avons une révélation à Makambo étoile. On a tout et dans l'émission nous analysons ensemble. Merci beaucoup docteur Patrick Nenge, vraiment symbole na explication na yo. Toza lelo tozo lobela trois grands esprits géants. Mais ya moto kota kuna kaka na lisolo ya maman na biso Yvonne ba question bota bande ko ba komituna. Moto oyo akufi. Est-ce que azana possibilité ya kobimela kabatu? Merci beaucoup. Yambo etena banda ko répondre. Bato bazota la biso boza la brancher, connecter. Na lingina sambela nzambe po nzambe apesa biso pouvoir ya ko réfléchir ensemble, tout répondre avec plus d'exactitude parce que nous sommes que non Apollos abane côté tant azo discourir, c'était avec exactitude, mais il y avait une femme et un homme qu'on appelait Aquilas et Prisca. Bazala qui on bazo zelaï. Tant Apollos assis côté azaki docteur de la parole, Prisca na Aquilas ba bendié na loboko. Bible zol ba que non babandi ko expliquer avec plus d'exactitude. Wana acte des apôtres chapitre 18. Yango na ko sambela nzambi sasa afungula biso mayele pe miso molimo na attendement spirituel na tina été émission eleka kitoko pe ozolanda biso opambolama na bondeli nzambe moza esali kolo pe anase moko te akokai na yo moko te azali lokola yo nzambe c'est toi qui crée le vouloir et le faire yaka sikoyo avec toute ta puissance. La Bible dit au temps du soir mon peuple sera enseigné par moi-même. Nazo le kan émission ko analyser et ça peut te libotano ebikisama libotano ezo connaissance oyo pesibiso to transmettre avec fidélité parce que la Bible dit un témoin fidèle apporte la guérison. Na lingna za la témoin fidèle pour te liboto ebika boba olanda biso boba za malade babika boba za ba problème bazwa solution na kombo na Yesu Kristo nzambe pambola mama Sarah pambola équipe mbimba pambola chaîne naye ekende liboso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Directement, je vais répondre à votre question. Okay. Ce qui m'a dit, est-ce que l'esprit est kokobima? Est-ce que mon appel est tambola? Des histoires pareilles et bibliques d'abord. Parce que diable ayaka kulanda makambo nzambe asali. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans ma koufi, a sekui. Bayekoli bazomona yete bazokutana yete il est devenu un esprit bayekoli so ba vana katanda kuboy bazomona pouf bakangi ba porte muto côté li bango. Il y avait des doutes. Thomas dit est-ce Esaïe Seigneur yeso lobi que non l'esprit n'a ni chair ni os mais ngai naza na chair na os wana nzoto babengi théophanie. Dans moi, c'est quoi à la corps de gloire qu'on appelle théophanie. Un corps où bien incorruptible. Nous autres pour la tête, nous autres pour maintenant un enlèvement. Mais Jésus-Christ, la tête nous autres nous permettre à zobimé la baïkoli. Abima plus de 40 fois. Et puis 40 jours plus tard, akobimaka ti ayeko matana likolo. Ozomona. Alors, Jésus Christ tant moi c'est que le bokangi ndako abimé libino. Satan appelle Ngamakambabon. Au moins, dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle le prophète Samuel. Samuel, dans la Bible, Azaki prophète Akoufi, Nzambe apeki ça et basa la nécromancité. Cela veut dire invocation aux esprits des morts. Bapeki ça et c'était une loi. Dans le cas d'Israël, Mouton ça la nécromancie, ceux qui kangi ba kubumaye. Et Saoul azaki roi n'est pas qu'on a un message et pas un concernant Babitumba, la guerre se présentait qu'il bossonnaï parce que l'Éternel lui avait déjà abandonné. À Kekokutana devineresse pour invoquer esprit de mort et bima. Et devineresse à Kobatama pour éviter que nous sommes Saoul a yoki que nous devineresse à Zao Barubumaï. Pendant que Saoul azaki na ndako devineresse wana balobi l'esprit de Samuel sorti
molimo Samuel ebimi tango ebimi molimo elobi eyebisi Saoul elobi na Saoul yo lelo yo roi Saoul na bana na yo tokuta na séjour de mort et na kata bitumba Saoul akufaki na mwana ye bakute na séjour de mort. Donc les esprits bakoki kobima ceux qui basali nécromancie yango nzambe bande kopekisa na Israël nécromancie salamate mais lelo ceux qui nécromancie salamite milimo ekoko bimate parce que ceux qui muto akufi ake kopema. La Bible dit ceci: errez dès le présent les morts en Christ car ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Errez dès le présent les morts en Christ car ils se reposent. Donc ce muto akufi ake ko se reposer misale kolandaye ceux qui muto akufi bako mona bimi ezali ba apparition ya bato baza vivant nde babandi ko sala siko ba makambo ba incantation juste pour ko luka atmosphère moko pour ko boma bato ko terroriser et puis malheureusement ye muta o sala ngo parce que ce muto akufi ezana na deux chemins o bat bakende ce que muto ando sala nzambe ti akena place ba bengi Sheol. Sheol est la kisi salle d'attente, il y a enfer. Sheol, il y a un abîme, il y a un gouffre. Donc, ce que nous avons dit, à Koufi, à Kena, na séjour de mort, ils ont deux portes. Ils ont Sheol. Voilà des choses que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, il y a misala molili. Na kei na Sheol au monde a déjà tourma alors muto zo sa lanzambe ce qui a koufi a okena eska ba bengi paradis parce que Bible zo sa parabole pour la première fois Jésus-Christ na parabole atanga comme muto na parabole ya riche na Lazare Bible zo ba que non les riches mourir il fit enseveli ba kundi. Le pauvre Lazare aussi mourit, il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Mais dans ce jour de mort, Kuna, riche a reconnaître Lazare. Abi c'est Abraham. Abi père Abraham. A reconnaître père Abraham. Abi père Abraham. Yebisa Lazare a trempé Moussapine na maï. A réfléchir langue nangai. Et puis bazo solo là. Ozo mona makambo na apparition. Riche yebisi père Abraham. Abi yebisa Lazare azonga na mukili akene ko attester pa bandeko nango batikali keno basala mabete po ba ya place onga na zati. Donc makambo na ya lola to ko expliquer Nouvelle Jérusalem, royaume des cieux, les paradis, babilo ko na eza ebele. Donc en quelque sorte ce qui muto akufi akei akeko pema selo na ye tantôt enlèvement abukende parce que Bible zo ba que non au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné. Nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et puis nous allons monter à la rencontre de l'époux, pour la corps de gloire qu'on appelle théophanie. Donc, ce moutakufi à Kekopema, à Zozela, Bouye, Yamwana Namoto, Amata Soazé chrétien. Donc, c'est un peu ça. C'est que pour la maman la biso Yvonne, denge azobima na mutuka na ye wana o bakima kina ona matati to baki za bato mokili to bato a famille mutu ba kolata poso na ye ba bimaka sika nyonso oyo ni batrasa bato basali mabe bazali. Mais oui, bien sûr, parce que bato bakende ki na cimetière. Eh papa, awa biso to tikali. Voilà comment tu tires ta malédiction. Et ça la bato bele bazo souffrir. Parce que basala ba actuana papa akufi na cimetière au keiko loba ba koko ba lobby ndele lo blocage makamne zo simbate ozo matate à cause ya biloko wana papa okei landa mutu abomi yo e bat baza wana bazo yoka bango nde mutu bakolata nzoto ya papa wana babanda ko bimaka papa okei tala biso bano totika na pasi kanisa ka biso
au moins que chaque année anniversaire bozo ke na tombe papa ko boka ba fololo koloba ndele lo blocage makambe belé batoli ba aussi ba problème ba conséquence ba divorce ba échec répété ozo luka musala ozo musala te okene na poto makambe ozo simbate netika koza en Afrique à cause ya biloba loba wana na cimetière soki muto akufi botika e akende il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Voilà le problème en Afrique et ça crée des blocages. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser à cause des actes pareils. Docteur, aussi mais si comme on a malade on kanisa si quand on a coupé sa ministère à combat spirituel raison parce que na combat batali sara biso ba relation mo te za entre ba oui na bato bazana bombo ba interdisa biso même kokende ningi za fête ya ba oui okena tombe okombi osaki ochefler osali boye na tipo lo bango awa ezala ba inconvénient. Mais oui, les combats spirituels existent. Makambazolba est ça exact. Parce que l'homme, c'est un être quadripartite. Moutouazarana trois parties. Vous avez un enseignement na biso, un enseignement na docteur Patrick le prophète. Moutouazarana quatre parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit de l'homme et il a l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, l'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu vois, l'esprit de Dieu qui réside en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ce que Moutoua Koufi, la mort c'est quoi? La mort c'est la séparation du corps et de l'âme. Mais la mort n'est pas la séparation de l'âme et de l'esprit. Ok. Parce que ce Moutoua Koufi, âme et kokangamana esprit. Tala, au monde que non, Lazare a Koufi. Riche a Koufi, mais riche a reconnaître que l'on Lazare a reconnaître Père Abraham. Abi Père Abraham, Yebisa Lazare a trempé Moussapinamai, a tient le lait Mounanga. Donc, âme, ezali siège et sentiment, et c'est que connaissance est vendue. Parce que plus besoin babouille. À présent, nous voyons d'une manière obscure, à l'aide d'un miroir. Mais en ces jours-là, nous connaîtrons des choses. Moukola Toroye Bamakam. Ce que nous faut kende. C'est que l'âme reste attachée avec l'esprit. Il y a plus besoin de non, âme à la redemander. On a nous autres c'est qu'il est déjà. Donc ce que nous avons fait, combat spirituel est constaté. Nous avons pas mola le fait maman et papa lang. Na mosala monene oyo bango basali na kati ya mboka oyo ko révéler. Et si ka bondo kezo profiter. Est-ce que ba yo tia freinage na bomo ya bato? Makamu ya cimetière wana. Ezana bato mususu basala ba oba bengaka ba tombe familiale. Bazo ki ne ko komba ko bongisa kuna. Mais ba tombe wana, bozo me benda esprit de mort na bino. Oui, na bon sens ça existe, mais dans le mauvais côté aussi ça existe. Ngana bane ko lota va papa na biso akufa. Na ko lota, na ko kena mboka papa na biso. Na ko mona na moni ndeni basala lokoneti mausolée belé basi ba bongisa déjà oso akufi akoya a oso akufi akoya awa eza na bato belé au moins no soka akufi bozongisa nga na mboka pa na biso ebemenanga et puis so bakundi muto na Kinshasa bazongisa na mboka te ça crée des problèmes ça crée des troubles bato bazana ba blocage bato bazo balate bato bazo kuta ba difficulté au moins que no muto tonga ki immeuble ko bombi ba voisin bato bazo ça toujours réduit à néant ba problème c'est problème. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Voilà, pendant Mikolo, yo balobi matinée, tranche matinale, nde makambo. Yango pendant des soirs la mou qui paye na tongo kutani nango, ete yo, soko ndo sa mo ni kama mabe, izongi sio na ndila. Docteur Patrick, kaka na kati ya histoire o ya mama Yvonne. Epesi bandeko bele maye. Batu bakotuna. Et comme la cabane nzambe ndenge nini osambelaka orespectaka dîme okendaka église ogenaka osalaka ba prière à délivrance mais babwakeli yo maladie pesu. Merci beaucoup maman Sarah pour la question. Dans le cas de Mbassou, PC, etc. Merci maman Sarah pour la motuna oyo. Nazo marteler, nazo insister. Et puis motuna oyo na sepe no makasi to lobela ki on émission leki. Mais c'est très important parce que zali quotidien na biso.
bana nzambe lelo ebele basambelaka te babika que non pasteur akogene mpo na biso pasteur akosala nyonso mpo na biso na opesaka dime nanga nanga moto ya mbongo nanga moto ya mbongo na kosombaka bainstrument d'église nga nasaka masumu na nga nga namelaka bangi nga namelaka masanga namela lotoko nasala nyonso tu azobosana keno akomi déjà près na frontière. La crainte de l'Éternel, c'est très important dans notre vie. C'est lui qui craint l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Au cause de la danger. Au commun de danger. Mais ange Nzambe akoya ko sauver yo, akoya ko sauver yo, soki ozobanga ye. Soki ozobanga Nzambe te, tant pis pour toi. Protection kozalate. Quelque chose peut s'aradim. Quelque chose peut s'arabofan na yo. Quelque chose sommet la passer ba veste. Quelque chose sommet ba instrument d'église. Si tu n'arrives pas à marcher à la conformité de la parole de Dieu, au komona que non makamabe ko yela yo. J'en profite pour dire aux enfants de Dieu, restez dans la parole de Dieu. Même à aux zang, à aux kelela, tikana lo banzambi. Lilo banzambi ne kotombola yo. Lilo banzambi ne okomiso moto. Ezate que non, ozana piaka lelo, olobite, tikana tika lo banzambi non. Jésus-Christ a dit que non, mes paroles, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Tant que vous comptez dans la carte, et que vous avez richesse, et que vous avez prospérité, et que vous avez libala bien, et que vous avez succès, et que vous avez promotion dans Moussala. Donc, moutou akoko kufa, moutou akoko boa que l'embasu, moutou akoko boa que le malade en PC. Aussi longtemps que nous avons mobang Nzambe te, biloka ne ko komele na carte na ndaku na ye. Et puis ba banda ko visiter na ba femme de nuit, na ba mari de nuit. Bon, ma télévision courant. Action. Ce que vous avez Nzambe te, mba se rejoint avec facilité. Mba se zelo roni. Muto ake na ndaku nganga. Kuna na babisika babalie, akute na nganga. Alobi na ngina boa ke la maman tel malade boy. Pour se penser en gâté, pour zo mobile nanga, il faut bakuta yo na likamu. Na vie na bisaka batu il faut zala innocent. Yaya so za innocent te mba se rejoyo. Ato sambela il faut za innocent. Tala. Yeso lobaki boy, Satan aye kolukanga. Mais akuti te biloko ne na kati na ngai. OK. Soki bakuti biloko ya Satan na kati na yo, mba se rejoyo. Problème ko joyo. Malade ya pese ko joyo. Mutu na tango akena ndako nganga. Alobi na ngina bo akela mama tel malade ya mbasu. Nganga kotala. Soki mutu na za conformité et kana aza innocent, aibil kamute, nganga ko meka e ko komate. Ndena lobaki jour wana, mutu soka zo banga Nzambe aza na 4 barrières ya protection liboso na ye. Barrière ya liboso, makila na esprit se protéger yo. Barrière ya mibale, ezali le feu. Parce que la Bible dit, il dit au sujet de ses anges qu'il fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Barrière Misato Ezaba ange, la Bible dit les anges sont des esprits au service des hommes. Barrière Mine Eza le nom de l'Éternel. Donc ce que vous avez mettez, barrière nous doit nous susciter. Au moins nous toazaki na kati ya jardin, nous toazaki na pouvoir de cultiver. Mais tant que ato sinza mettez, ba chasser na jardin, a comme un mot vulnérable. On a jardin pour vivre éternité. Malade des arakités. Mais en dehors, il y a jardin. Moutou a souffrir. Moutou a na maladie. La mort est kota qui n'a qu'à ta famille. Adam, na Ève. Caïn. Abomine de konaï. À cause de jalousie. Jalousie, n'est pas qui va te sauver. Il faut bang Nzambe. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel va te sauver. Kolinga moi c'est batute. Kolinga mubali abatute posa na mbongo lelo. Tala. Bako ko beto malade ko joyo. Bako tindo liwa. Bako tindo kan sonda. Et kozwayo parce que ozosa la mbongo na yo osa la kitoko na yo yaya osa kitoko pona kolinga mbala batu pona ko souffrir ko panza ba couple batu mais l'obit sera frappé. La Bible dit si le méchant reste impuni il n'apprendra pas la justice de Dieu. Donc ko tambola ko banga Nzambe et le kinyonso mama Sara na musa na bino il faut tambola banga Nzambe. Na makamu nyonso il faut tambola ko banga Nzambe. Obali oza mobali ko trichete. Nazol ba mambo tibau. Tibau wana baba se belia ba luba ba kufaka soki asali kobo
abimi libanda azwi mbongo mobali mosusu ye nango na ndako ekoboma bana seke milinga ekokomata te soki moto epeli te na soli na mwasi mo baluba na tuni ye ti bango elakisi nini alobi na nga boye milimo mabe nyonso tu to bato nyonso to bakufa basi oyo bakufa na ti bao basaka eko bakufa soki baremarke parce que ntango baluba baobalana baosala alliance wana ya ti bao nayebi te so baokata so soki ngo makili etangi basali alliance wana soki mwasi omeki osali ekobo milimo wana nyonso tu basi wana nyonso bakufa bakoyela yo na butu baza myriade bakoloba babike no biso tokufa mpo tosalaki ekobo yo mpe ata mobali no ayebi te. Donc les esprits connaissent soko okwe milimo mabe ekoyeba yo soko oke koyiba mbongo milimo mabe ekoyeba yo soko ozodetourne mbongo ya leta milimo ekoyeba yo et puis soko ozali na osalaka oza avocat toza moto ozali juge okataka makambo na bosembo te milimo mabe ekoyeba yo ekorepere yo nde yango ozomoki no bato azokufa nzambe alobi les jours de l'homme seront de 120 ans bato bakokisa 120 ans te eza makambo te no réchauffement climatique o te kolia malamu te na ntango ya bible mpe banzala ezalaka mais babrahim bakosala ba 175 ans bajacob ba 140 et quelque bato réchauffement climatique ezalaka banzala ezalaka. Ça a commencé partout au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, partout dans la Bible, il y a aussi des familles. Donc voilà en quelque sorte, n'a pas répondre bon. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick Ozo, répondre vraiment bien à notre petit nakata monde des esprits. Les trois grands esprits géants au Ozo Lobela Lelo Pédés Ali Bongo Sigé Nabiso, Tokobanda, na mari de nuit et femme de nuit. Okoki ko expliquer biso source de provenance ya mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit. Na bolinga natanga na Bible. OK. Parce que tozolba mingi, il faut que la parole de Dieu soit révélée. Na Genèse chapitre 6 verset 2 totangi pe na 4. Genèse chapitre 6 verset 2 to sauter et puis totangi na 4. Bible zo baboui. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils l'en prirent pour femme parmi toutes celles qui choisirent. Na 4 babiboui. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Le roi peut interpréter pour Nabato Lingala. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Babingambe bazaki na mabele na tangwana. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, ba fils de Dieu obazo lobela awa. Ezande ba ange. Ba tiki lola, ba esprit. Ba kiti na mokili. Ba moni ke no bana ya basi ya batu bazaki toko. Ba kiti ba eko sangana na bango. Ba ange. Ba ange, ba fils de Dieu. Eh. Pour toute une question à source, il y a ba mari de nuit. Toto Mari de nuit na femme de nuit, c'est loko moko. Ah. Ce qui n'est pas moi si. A commis mobile, a commis mari de nuit. Okay. Ce qui n'est pas femme, a commis femme de nuit. Mais ça esprit parce que l'esprit est un sexe. Bazo porter ba corps. Et bazo faire l'opération. Même esprit azo lata ne ba sexe. Azo lata ba sexe. Ozomona mari de nuit ou femme de nuit. Parce que pas ban basi ya bana bato yo. Bazé reconnaître mibali, les fils. Mais bazana la capacité au comme ba fille. Parce que bazana esprit de chi o ba kwei na likolo. Zela zonga na muke expliquer biso totanga kaka a. Zonga penda kaka awa, tozolu kwa te ba source ya ba mari na ba femme de nuit place uta. Nade, Genèse chapitre 6 verset 2. Toke na ona lingala. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Bana na nzambe ba monete bana ya basi.
baza kitoko makasi bana basi ya batu. Et ils la prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ba ange wana bakoya ki bazui bango bakomisi bango lokola bana basi na ndenge baponaki bango. Na 4 babiboui. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ba bingambe ba géants bazaki na bataille nini. Bazaki na ba 6 coudées. 6 coudées ngolo ba 3 mètres et demi. Bazaki milai. Bazaki na misapi 6 ya maboko 6 misapi ya makolo 6. Bango nde ba Goliath. Bango nde ba Anakim. Parce que tant Moïse a tindi 12 espions qui ne espionner Cana. Bible zo ba que ba moni ba géant. Ba nous avons vu des Anakim, des géants. Bango ba géant wana bango ba pengu saka ba tunatangwa Noé. Nenza meko bomba mokili natangwa Noé. Bango ba kotsa ekobo. Bango ba kotsa ba masturbation. Awa to kolbe mama masturbation mama ba film pornographique, makambo ba téléphone, ba Skype, ba WhatsApp, ba sex tap, biloko nyos to wana. C'est ça. Ba mari de nous tu vas inspirer ba biloko wana. Alors na verset 4 babi, Genèse chapitre 6 verset 4, les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité, qui furent famés, méchants. Au bobe na bango et pas ba chercher, ba ben ba Nephilim na ba Nephisim. Ba Nephilim na ba Nephisim. Ouaniza makamu susu ya muzindo. Ozolanda. Alors origine na bango euti wana ba ye na kati ya nzoto ya batu. Donc ça va ange. Ba ange déchu ba sanga na bana ya batu. Ba créer race moko boui. Et puis mari de nuit na femme de nuit. Ba kota na nzoto mutu ndenge nini. Et puis rôle na bango ba salaka nini na kati ya nzoto mutu. Ba kota ka par les pensées. Celui qui regarde une femme d'autrui pour la convoiter, comme elle a guilté, n'a pensé à Motu. Ah, moi, je suis un kitoko. Mon ballon a kitoko, je suis sanga. N'a pensé. T'as l'esprit à mari de nuit, la femme de nuit. Et l'esprit m'a bé. Bah, ma balle est belé. Bah, c'est belé, bah, baby, c'est bon, bah, sexe. Bah, c'est belé, bah, c'est bon, bah, son lanzoto. Et ça, esprit wana. Esprit de l'ingate, moi, ça va na mobile. Ozomo mbala zo tika yo, mbala zo sundola yo, ozo sala nyoso, olambaka kitoko, oyebi ko repasser bilamba, oyebi ko sala nyoso tu na kati ya ndako, olobaka ozana tendresse, mais mbala zo vana te mbala zo kima. C'est la présence de l'esprit otobengi skib na esquibe, femme et mari de nuit. Ba kota kana penser. Parce que voilà, c'est la même chose. Bible zo ba keno na foule ya ba pensée, wana proverbe. Na foule ba penser et créer ka songe. Mutu musu akolo ba kenonga na sumu kite. Mais olali na butu oloto zo sangana mwasi. Ezala batu musu aza marié. Mais zo sangana mwasi. Ezala ba femme musu aza mobile. Mobile alali pembeni ya mbetu na ye, mais zo loto zo sangana mobile mususu. Na penser ba zo kota. Et na kata penser. Tozo mona ba songe. Parce que foule de pensées ont créé un songe. Et on a des portes d'entrée mon aîné. Porte d'entrée mon sous-sous. Et ali misou. Au louli. Et au permettre banguba kota. Ba mari de nuit. Ba kota laka. Na kota laka ba film pornographique. Et ça n'a pas de monsieur à marié. Mais pour accepter la moi sinaï. Il faut attendre la film wana. Mais tu appelles les maris et les femmes de nuit, messieurs. Et puis baka ko abiser na mutu. Mari wana de nuit. Et pas mobile ako comme femme de nuit. Ako comme ça mbal peut PD. PD. Dans jouer ba rôle, il y a qui pades, il y a qui mades. Ako ko saka na yo. Soit comme ils sont PD. Donc c'est comme ko coucher nous par derrière. Et provoquer hémorroïde, on a un cancer dans la nzoto na yo. Et puis, quand on a l'hémorroïde, on a une impuissance sexuelle. Mais impuissance sexuelle, c'est la présence des maris, des femmes de nuit. Et pas c'est comme frigide, c'est la présence des maris de nuit. Marie de nuit, comme ça, moi, c'est madès. Lesbienne. Ah, comme ça s'appelle lesbienne, terme c'est compliqué avec cet esprit.
c'est compliqué. Et ça n'a tribu monsieur Soupiawa. Net kintu des années. Voilà. Les camarades n'ont pas moi. Et pas bande qu'on a vu sur Boli Misangai, bande qu'on a vu sur Bandundu. Mari de nuit aux femmes de nuit, azokota selon la loi de la famille. Et ça n'a pas te béné bazo souffrir. Bande ko bele ba bengi ngai. Pour na ko sala bango service à délivrance. Tu as des problèmes. Maman Sarati numéro na biso wana. Benga numéro wana. Toko landela bakawana. Toko bondela pona yo. Dieu va te délivrer. Parce que ils ont 3 grands esprits géants. 3 yaminene. Ben esprit monsieur Suzanne mais 3 grands esprits géants. Alors, qui tu dois les éloigner? Donc, moi na kaziaza na droit ko bala ndeko na ye. Donc, moi na yanga. Biso metoza bandeko ngaya ya yo leki. Moi no yanga ako bala moi no ya yo. Alors, po libala nezala te. Soki mubali moko epona obala mwana yo. Il faut na d'autres wana to longola mbongo awa to pesa na famille. Garçon wana ali mbongo po ayaka te ko landela mwasi oyo. Mais ba biso ata le mbongo azo landela mwasi oyo. Et pas bande ko na biso bato bandu ba benga kitudi e yebani. Bon ba bikolo mususu. Parce que les esprits yaka bato bandu te. Les esprits travaillent. Ata le kolo mususu ba ko saka même technique. Même forme. Osomona par la loi établie de la famille. Donc baki tu doana bakoya bako vandela yo. Ndeko mona kino moi ça zo botate. Eza na ba problème. Eza na ba tobeli ba zo botate. Osomona visitation ya mari de nuit azo ya pété. Mais parce que esprit na ki tu di basi ba salo alliance. Basi ba liayo na ba ndeko moko. En esprit bo ça ben ceste. C'est compliqué avec cet esprit. Et puis porte d'entrée à Misu Tolobeli, porte d'entrée monsieur Zana Munoko. Na Munoko. Koloba biloba loba. Moi sina yote. Moi sinanga. Moi sinanga. Moi na bataza mukie. Yo penda mobali nanga. Ah, source d'entrée oyo, nangina loba suko ezali les toucher. Parce que Tolobeli Misu, Tolobeli Munoko. Les toucher les corps. Moi si abatu, évitez ba simba kayo na nzoto. Mutu msozo simba yo, eza na feti. Oh non, na lingina nabina na yo. Oh, papa Diego, permettre nabina na mama Sarako. Moi si abatu obina ndenge nini. Bato bele bazo ba femme de nous na ba mari de nous na ba feti. Obina moi si wana. Moi, son esprit n'est pas faible. Au côté esprit, mon sous. Marie de par les toucher. Au moins, que non, moi, naza bébé. Mais ça. Bah, mon sous, na touché d'accord. Au moins, que non, maman, zotam, moussa, moi, na mutakala. Bah, que na point, consomme un biscuit. Yo kapé bat, moi, na ngo qui toko, moi, na ngo sembe. Puis, au moins, maman, moko. Moi, naza bébé, maman, nazo babi. Yannick, il veut vraiment. Azam bail nanga nalinga Yannick tekana so mele biscuit boni Yannick azokola malamu kondi mabiloka bona mwana yote bato bele bazo ba mari de nuit ba femme de nuit na bo mwana ozola tsamona so vêtement te pa nanzela ba côté lié to sala ba délivrance milima bezo bima ononga na côté la ketango zaka mwana muke balata ke so vêtement te tala ba porte d'entrée ya mari de nuit na femme de nuit. Le mari de nuit la présente ka wana so beleli kaka na moi porte mo aye na. Aye aza musikate. Donc nazo yebisa yo. Esprit za esprit géant. Kolingate etika na nzoto na yo. Et ko créer stérilité. Primaire, stérilité. Secondaire, na nzoto na yo. Et evandisi yo. Et ko créer le divorce précoce. Et ko créer le pe o babengaka ménopause. Et créer le ménopause pour m'bailler à Benganoka bon ménopause précoce. Et puis ceux qui moi ça na mari de nuit. Mari de nuit na kozana zuwa. Ako bon m'appelle mobile. Ako ça que nous mobile longa musala. Et ça ne belé ba mibal va perdre misala parce que ba ça na ba mari de nuit. Mibal belé pe ba mon ba divorce.
surtout na poto ovandaka bomokano bokabwani mwasi alingi mobali te mobali alingi mwasi te orgueil wana arrogance mwasi atokomi na mbongo ndenge ni mobali aotikala mobali. La Bible dit Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Au commencement il n'en était pas ainsi. Moi je fais à la soumise biloko nyonso bien soumission na nazopesa biloko wana ezali mari de nuit ba femme de nuit omo mbala olinga mwasi te infidélité na kata libala papa ozaka infidèle il faut luka na nzambe benga biso ni momba masala zo fixé wana tokobondela pona yo po ozwa délivrance ozokuta na ba problème ozolinga su mwasi na ote nde makambo ezo simba te nde ba faire ezo progresser te parce que otiki ba porte d'entrée ya esprit géant o na lobeli ya liboso. C'est un peu ça, mon explication. Si vous avez mis tout ça, vous avez un numéro, vous expliquer, approfondir parce que télévision est un timing. Merci beaucoup, Dr Patrick. Rapidement, tout cas, on a des grands esprits géants. Deuxième, est la sirène. La sirène, c'est wapi. Source de provenance, il y a la sirène. Merci beaucoup, Maman Sarah. Awa ezalika monene démon géant oyo ya sirène source na bango tango bakwei na lola chassé par l'archange Michael Satan kitina ba ange oyo ya ye bakwei ba ange déchu ba miso ba kitai na mai les esprits des eaux ce qu'on appelle donc esprit onyo soto bundana na ngweza esprit ekitaka na diable mais Bible zo ba Apocalypse. Malheur à la terre car le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, parce que le diable a entraîné plusieurs étoiles à quitter na bango. Donc diable a quitté na ba démon ebele. Donc yenda yela biso nyonso o to mona ba mari de nuit ba sirène. En tout cas bande ko za ma mtoye ba te, le na to découvrir place ba sirène ba uta. Continue, papa. Ba sirène wana ba esprit tango ekoi ba kiti na mai ba bien ba sirène des eaux. Oh bazande ba sorte belé hein. Ba sirène muso ba koi na forêt. Ba sirène de forêt bazali. Ba sirène muso na montagne, ba sirène de montagne bazali. Ba sirène de cimetière. Et puis ba sirène de toilette. Ah? Atoza na toilette na kata na kuna yo. Eza bisika bikauka. Tanto benga na ba démon. Boke na bisika bikauka. Bisika bikauka eza wapi? Toilette. Toilette za parmi moko bisika bikauka. Atoza na toilette na kata eza résidence na bango. On a cette toilette na kata na bazali wana. Yango bi bezo ba que non. Quand tout temps votre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Et puis bi bezo ba que non priez sans cesse. Car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ozomon. Tolobi, ba sirène wana ya mai. Ngai nazan exemple moko o ya ngai moko. Exemple o ya ngai moko. Na libota na biso. Noko na biso. Akufa. Noko Freddy na koko na biso ya kalakala koko na zaki na basi ba sirène bango bazalaki koko wana soki akoko péché akosala effort te akokeka na boîte atindika na katikati ya ibale na butu boîte otelemi yango moko lobi akozonga na bamisi plein eza na bamaladi mosusu ezokota na bombo ya bato à cause ya alimentation biloko ozolia yango bible ezobake non prier et purifier tout ce qui se va au marché. Voilà. Oko lia jamais ndengwana. Mwana nzambe zala vigilant. Mwana nzambe fongola misu. Osomi loko. Olambi. Jamais oko lia ngo saki no sambela te. Koko na biso wana na tonga kozonga boîte plein ya ba misi. Or ba sirène nde mutu batele yango. Ane ko sa nini? Soka telemi wana na kati ya boîte. Akiti na mai. Tango akita na mai ko mukili na bango. Azo ndoko na biso Freddy. Bakena ko bakako loba misi. Bakomi na katikati ya ibale boîte telemi mbala mo basi mo mibale ba matel ba na boîte bakiti na kati ya mai babi mukili ba immeuble kitoko makasi bandako les sirènes des eaux bandako basi ya pembe basi kitoko
attention basirene wana so bakoti na kati ya nzoto no bakopesa mpe kitoko ozomona opakola mafuta bozokoma kitoko yo ozomona kino eza mafuta non epuis na kati ya bakompagnie wana basaka mafuta bautilisaka baange wana basirene na kati ya mafuta na bango eza na makambo ebele yango wana grand thème na ngai na ye nango epai na yo mama Sara. Destruction du pouvoir du sang par le sang et par le pain. Destruction du pouvoir sanguin par le sang et le pain. Kobebisa pouvoir ya makila na makila nani ya Yesu Kristo pe libre eza nzoto ya Yesu Kristo. Comment démarche ne salamaka. Alors bamne osandengeni. Tant batelemi ndengo na katikati ya Freddy. Koko wana azaki na basi ne sirene. Azopesa noko na biso na Freddy. Basi kuna. Noko na biso azali makila makasi. Eza bato mususu bazana makila makasi wande balobaka ezaka ya solo. Makila bien ya positivité. A comme na monde wana kuna. Ba présenter moi si. Achaka. Zo monsieur. A lobate. Ti ba monde ki no azama makila makasi bazongise na boîte. Koko na tikali kuna ti na ba 4 heures. Akene libala. Akeno libala kuna. Azongi na kati ya boîte beko tika ye. Maman boîte plein bazongi na tongo boy ba mama mbisi eo ya kikole oya nani mama ya boîte ba ko soma ba mbisi mbisi na bozo soma boy beske uti yo bozwa ngo sambela kate ole ndio somo na keno ba myomba kiste ba sida na kati nzoto bato be bobela ba sida eza ba biloko balia ndebi bezo ba na proverbe tu vomiras les morceaux que tu as mangé. Quel est ce morceau là que tu as mangé? Docteur Patrick a offert. Si koko na biso wana. Tole ba ba sirène non? Les esprits géants. Koko na biso ba pesi kila. Babi que non yo okomela maite et puis okolia lopela misité. Koko na biso na kufa ndenge nini? Akufa à quel hôpital? Na subconscience il faut bazongisa mai. Tant bazongisa mai. Et la kisi bazongisa mukili ya ba sirène. Au respecter principe te yo il faut sanini au kufa et même noko na Freddy on a kufa mais plus tard mais noko Freddy on va kufa akuta mambebele ba sirène wana permettez na zonga moi si mamuke na makambo ya mari de nuit malade ya ndeke bato bakoya pe malade ya ndeke belé na tuni mutu moko na délivrance alobi omoni na ko malade ya ndeke. Et ça rend des visitations. Bah, bazo violé par plusieurs esprits. N'est-ce pas malade en nekewana? Osana mona bela malade en neke malade. Est-ce que ndeka opisa pour malade? Ndeka pesa mtu malade. Comment on a malade en neke? Uta ponde mutatutu kaka, je pense. Malade en neke malade. Ce sont des mariés des femmes de nuit. Bah ozo mutu ba violé na makasi. Yango ba botika ye. Azo mo pepeti au moins que no bakei. Bakei ba sisi posa na bango. Mutuana eza pasi. Abala, eza pasi avant na libala. So eza moi eza pasi moi ça va na. Alors na zone na makambo ba sirène. Sur ça ba sirène ya mai na lobeli, ba sirène na montagne, ba sirène na cimetière. Ba te belé ba kende ko renforcer ba puissance na bango na cimetière. Permettre na zone sur moi si mamuki. Makambo ba porte d'entrée on a ba qui a touché, il y a ba mari de nuit et femme de nuit. Limisangai. Ma porte d'entrée est belée par des tatouages. Ouais, voilà tout ça on a ministère à combat spirituel. Au moins moi si y a des tatouages na luketu na ye. Yaya. Benga bisoto tumba force ya tatouage wana. Ata tatouage eza ya flair. Eza ya flair yo moni flair, mais les esprits te repèrent. Qui waza mutu na biso. Ata tatouage ya croix, atie kulusu. Na kati o malobate. Yango wana couple olangi nzamba mona bango lisusu. Eza ba fermissement au biso tozwa. Poto le kanaba délivrance. Ça comme mona ngotina te. Ah, délivrance ba tatouage. Oh tatouage ne bo mona rango boye eza na ba démon ba esprit ba na kati ba tatouage. Ngana ndima ngo te. Malgré tout les cas de délivrance maintenant zaka on dit mangote tout ça là ba jeûne prière pour tatouage et dans la supporter et dans la loi dessin en zoto ya mona yo kezolo bango. Merci beaucoup. Ozana tatouage benga bisoto landela yo parce que ba souffrance ozo vivre
Yo mona que nous avons tatouage pour s'épelsa mobile. Yo mona que nous avons tatouage pour ben de la beauté. La même tatouage à croix va dessiner Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits vont te repérer. Ils ont été venus. Au moins, un panneau de signalisation à venir Kabamba, à venir Champs-Élysées, à venir numéro tel. Donc, tatouage, c'est ça. Et puis, tatouage, signe, on va bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les piercings. Eza ya zol. Eza ya munoko. Eza la, n'habite, te belé, piercing, ti ya sexe. Ça crée des portes d'entrée, ma soeur Nazoe Bisayo. Les loza kitoko, les mbalba o CPA na yo. Mais lobby est cause à la problème. Lobby mbala ko kimayo. Lobby cause à déception. Lobby cause à problème. Benga biso basel nzam to sambela pona yo. Pona ko éliminer biloko wana na kati ya nzoto na yo. Etika la ka pona beauté ya pamba. Makila na Yesu Christ. Makila Yesu Christ est purifié yo. Alors ba sirène provenance na bango. Ils en a 3 sources à provenance. D'abord, ba utaki likolo ba kwe na mai na montagne ainsi de suite na cimetière. Sirène mususu ezali papa na mama ba botaka te. Ba vando ba bito kende na ndako nganga. To kende ko luka mwana. Soko zo bota te cherche Jésus-Christ. La Bible dit en Israël, il n'y aura pas une femme stérile ni une femme qui avorte. Jésus-Christ a la capacité. Regarde Marie qui ne pouvait pas enfanter. Elle fut vierge. Mais l'ange de Dieu lui dit, Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Est possible à Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Ko banga te sozo botate. Ko kenanda ko nganga te. Ba tebele ba zo ba nanda ko nganga. Ba nono ko zo nanda ko nganga. Ba ngonde ba sirène. Ba koti esprit na kata libumu na yo. Moi non a plus tard ko luko likambu. Et ça la 3e source ya ba sirène. Moi ça vandi boya bité. Ngai France mbala ngongo. Ngai France mbala bien. Akepa nganga. Nganga sale bakisi yemo kwa mikomisi sirène. Mami wata tati wata. Et il y a 2 sortes de sirènes. Il y a les sirènes de bonheur et les sirènes de séduction. Ba sirène à bonheur na ba sirène à séduction. Na ba no sirène à bonheur. Mukomo na ota monanzela. Na moni moi simoko boy. Aza est lancé géant. Très belle de figure, belle de taille, pembe. Na fingi basi ya pembete. Na kolba mabe pour la binote. Nzambe apa mola bino. Na kati o maloba, pourquoi sirène na saila ka basi ya pembe? Sirène na saila ka basi ya pembete. Asala pe basi ya mwindo. Parce que eza makambebele. Mobile moko kanga place au garçon mo zena mobile moko, garçon mo zena fille moko. Comme azena moi c'est sirène. Soki garçon ana parce que ba sirène bazala zuwa. Soki garçon aluli mwana mwasi moko to ya mwindu. Sirène wana so ba pesa rendez-vous na mwana mwasi na mwindu que notre okuta na 17h na terrasse tel. Sirène ako repérer penser mbali wana. Mobana nga luli mwasi tel tel. Bazana ba radar ba miroir na bango. Sirène akokenda bomi mwana batu. Ah. Et sirène alate longa mwasi wana soit ya bois abimelio. Yemo ka ye. Tanga ko yabo bovandi boko matobo bi matono hotel boy mbala moko la baluki sirène alobina lataki guya monso yo ponaki olinga mo samoni non wana pasteur mozo pesa témoignage sirène abandi ko pinir ye amemie côté ya na mai côté ya mangenge ngekuna sirène longole maboko lokola mona popina makolo marge muto na koma pasteur mais ba douleur ezali sirène pesa piniso boki mena makolo wana e bando tso na mai tellement bazaka 2 sirènes pasteur on peut azaki 2000 balles wana comme no pasteur te oya vana mwasi kitoko oyo mwasi na longoli maboko makolo aboki on a mai c'est alors que no o wana zo bonda mwasi sirène zongi sa ba maboko na eko nde invoquer maboko na zongi est-ce que maboko na ko maboko na yo ce sont des problèmes n'a pas expliquer sirène de bonheur Bible zol bakeno le diable se déguise en l'ange de lumière. Dans la sirène de bonheur. Oui, Albi que non,
moi je entends tokuta na ya géante atuna zo kende wapi na zo nganda ko pananga abi tango leka pembe na yoki courant ngabi courant ndenge nini abi na moni marque moko de longi na yo na tune marque ya ndenge nini abi na moni marque de Jésus Christ sur ton front oh ngamona sambela kanza me marque ngona moni ngona nti abi na moni marque wana courant wana mwana expliquer ezati abi na est-ce que ko permettre to so wana ebisa yo tellement ton a connaissance Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La vraie connaissance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Mais Bible dit que non, joignez à votre foi la connaissance, à votre connaissance la science, à votre science la vertu. Habite aux Arabes, sirène de bonheur, na sirène de séduction. Sur le sirène de bonheur, Zani. Ndenge Bible dit que non, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais. Si autant yo okuta na mobali, okuta na mobali moko. Non, mobali zo okuta na mwasi. Tant que na mwasi makambo bandi ko fuluka asomba mutuka ta mutuka azu musala bien mbalmo bando beta tolo Bible ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur mobala ko voyager oh ba ko tikelo mo tamuke na sima ba ko boma yo sirène de bonheur azan de bonheur té parce que le diable ne peut jamais donner une chose il faut aboma yo Yangona kangama na Yesu yaya. Yozolanda biso tingama na Yesu. Jésus-Christ fait tout. Il est puissant. Puissant dans la nuit. Même dans tes rêves, dans tes songes. Il est puissant pour te délivrer. Je crois à ta délivrance. Toi qui es lié. Toi qui es ligoté, menotté, enchaîné. Jésus-Christ est puissant. La Bible dit, étant descendu dans les régions de la terre, lui qui existait en forme de Dieu, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Il est devenu inférieur aux anges pendant 33 ans. Il a accepté la mort, même la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement aussi élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir. Dieu est capable de te délivrer. Amen. Alors, sirène de bonheur, ba papa, bokeba, soko zu mwasi, consultez mon Seigneur Nzambe. Benanga prophète, benanga docteur, nakoko orienté na ba prière. Okomona kana zo tangisa mafuta beauté, keba. O azana mbongo ebele keba. Tango sou sirène de bonheur. Attention, attention. Tango sou pe que tati wata. Un homme de bonheur, au côté na ndako na ye, okufa. Mwana mwasi moko akende ko luka mbali moko. Azoluka mbali mon mbali na yete. Akute na papa wana ya mbongo ebele a jeep. Papa na lingiye. Abemie na ma campagne. Papa wana zaki na nyau ya bébé. Première fois moi sur akute na mbali akabele $500. Deuxième fois $1000. Troisième fois $5000. Ezo augmenté. Oyo bolingo ya ndenge nini. Mais papa na 5 ans eloko moko. Mama Sara ABC mwana mwasi oyo nyao nanga zolila mawe nyao nanga mwana muke est-ce que comme il s'est libéré ta nyao nanga nalingaki makasi le besoin qui $500 le besoin qui $1000 le besoin qui $5000 moi moi ça oh bon mais ça nyao libéré c'est loko nini et c'est loko pamba amelisi nyao libéré akamata pe bomba secret 2 jours mukusa aluka papa wana amona papa wana te ana adresse wana bayibi papa wana te muto akufa akute na sirène moka bimi kwa sirène de bonheur un homme moi sona akufa va kufa bandiko tubela alobi ngai nazokende tana zoki mbonga mutu boy na melisa ki nyau et talne comme il a cancer des seins et il y a ce qu'on appelle sirène de séduction. Bamba ya rapona ko pengwisa. Moi so bina ngabi ngai nazalia musana ngai sili. Nde batindi biso na l'église. Atangelinga bakomba ba église obo yebi. So natanga ngwawa prison. Ba église oyo bango batindi bango. Po ba kene ko séduire ba pasteur. Ndezo mo ba pasteur baza séduit. Nous sommes là babiloko wana ba film on nous monaka nitakala ba pasteur ezo bimaka vraiment batu wana ndi ba une église basi wana ba osala makambo wana et sirène wana abi muningane mususu pe sirène azaka fille normale akoma sirène ndenge nini
abande kolinga ba dessin animé ya sirène papa mama nazo yebisa yo ke bana bana yo film ni bano batalaka Roko Shindara bababa bano batalaka film nini fiona bando kolinga ba film ya sirène eza na film mususu baolakisa bana ndenge ni bapumbwaka ba film ya dessin animé batiaka ngo mingi surtout dessin animé ba dessin animé mingi batiaka ngo ba 15h 16h 17h et wana ba para bazalaka te et wana ba para bazala misaba nga bazonga bana baotala bango moko pourquoi batiaka ba film ya ba dessin animé na 15h na 16h na 17h Maman Sarah, le combat spirituel existe. Amen. Destruction du pouvoir du sang par Bananzam. Tu es pour nous sauver, peuple de Dieu. Toi qui souffres, nous sommes là pour vous sauver. Bananayo. Kengela bananayo. Nino baotala. Osobe bano bouquet. Oh, ce qui va. Moi, n'attends zate. Bah, comme on a sa publicité, papa, c'est maman Sarah Tolate. Bano bazotala. Ce qui m'étonne, elle va faire des dessins animés. Souvent, elle va parler bazarate. Baolakisa bana neni bapumbwaka et puis ba film ya ba dessin animé wana eza ba kindoki ba conte ya ba mboka wana ba légende na bango ba jouer bloc wana ba rendre yango en mouvement ba tiango action ba celle dessin animé pour ba initier bana initiation bana be ba obeba bo mwana et puis on a vu que non kama ne wana mususu akoma sirène à partir ba film ya dessin animé et ayiko super ba sirène ba mo bimelaye babito sa rendez-vous to kutana bakene ko kutana na fleuve fiona bien à l'âge de 10 ans azo transport azo vana na yolo moi na 10 ans yemo a futi transport ti ya kene fleuve akomi fleuve na balibongo ate ba place isolée akomi kuna ba sirène ba bimeli moi na za l'aise mais ça na bango déjà ah c'est compliqué yango ozomona Pierre, azotamwana Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ. Bible zoba que non, les diables étaient venus les réclamer. Diable est réclamé apôtre, mon limité, permène à Jésus-Christ. Et Bible zoba que non, Jésus-Christ a dit, je priais pour toi. Quand tu seras affermi, affermissez aussi tes frères. Pételo, Yesu azawana. Barbine ba ko réclamer. Maman Sarah, qu'est-ce que signifie le mot réclamation? Au monde montre yo ce qui n'a joué un mot. On peut réclamer un mot pour ça yo. Donc nous avons la pasteur, nous avons homme de Dieu. Mais ba réclamation zo landaye. Makila wana bokoko. Na bango zo landaye. Yango ngane na thème oyo. Destruction du pouvoir du sang par le sang et par le pain. Donc lobela yango. Awana chaîne oya Maman Sarah Tola TV Grand Esprit. Sans malam écouter avec succès. Ozana texto, komela biso, benga biso, Maman Sarah Zali, ako komisa. Tant que Maman Sarah pesi biso opportunité, azotia numéro na biso au bas de l'écran pour benga pour besoin délivrance na bino. Voilà quelque sorte deuxième grand esprit né na beaucoup expliquer à moi. Merci beaucoup. Il reste je pense tout cas na esprit géant encore. Mais en tout cas bana nzambe yo ba olanda biso yango na yesaka bango nakumisaka nzambe ya mama nanga pe nzambe nanga onandimela parce que nazwaka temps ya koleka na formation pe na ministère ya combat spirituel eza na biloko ebele to apprendre yango kuna or ezali réalité oyo nayoki yango so na monoko nao na confirmer maloba nao prophète. Merci beaucoup Maman Sarah Grand Esprit. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc, comme il y a troisième esprit géant, esprit des morts. Esprit des morts. Et où t'as wapi, Dr. Patrick? Ah! Esprit oyo, yango zo bundisa mutu. Esprit wana nalingaka yango te. Vraiment. Papa nanga molimo yebisinga bi, chaque fois tango zo prier. Et ozo prier pour un bloc au lia. Benga l'esprit de mort. On prier pour un maï. Benga l'esprit de mort. Nazo benga l'esprit de mort nyon surtout na bon moyen yo. Au nom puissant de Jésus. Esprit de mort côté botata, côté bomamba e kweya. Esprit mabe. Ce côté na kati mboka. Ozo mona mokili oyo tala 2021-2020. Corona. Corona esprit de mort. Corona esprit de mort est côté na monde entier. Et bêti monde entier.
esprit de mort ekota en Égypte ebeta ba premier nyonso tout matanga en Égypte na ndako nyonso za ndako ya Pharaon. Esprit de mort n'a pas de respect. Autour source origine. Esprit de mort, permettez-moi les chrétiens. Permettez-moi, chers chrétiens, je suis docteur de la parole de Dieu. Je sais ce que je dis. L'esprit de mort a touché le corps de Jésus-Christ. L'esprit de mort a frappé Jésus-Christ. Jésus-Christ a koufa, lui qui était Dieu. Esprit de mort est touché. Et puis sur la croix, Jésus a l'ongagnon sauté. A longa esprit de mort sur la croix. Œuvre à la croix. Et ça qui parachevé. Jésus tout est accompli. Et ce qui bongote. A kiti na sema bele. Tant a kiti na bola nanga bien. Mutu so la ninga bien te ko confondre. Oh non, tala docteur Mamazoloba. Nazo révéler ma mot parce que nga naza prophète té. Nga naza pasteur té. Naza évangéliste té. Naza docteur papa sibiso don ya ko interpréter parole de Dieu. Voilà. L'esprit de mort a touché Jésus-Christ. Comment? Yesu a koufi. A dit père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. L'esprit de mort collabore avec le péché. Parce que Jésus-Christ a porté toutes nos douleurs, toutes nos iniquités, tous nos péchés. Il était séparé avec son Père. L'esprit de mort l'a touché. Ok. Et il parce qu'il a porté nos péchés. Et il est devenu péché. Et il est devenu péché. Pécheur et puis péché. Ok. C'est pourquoi le Père l'avait abandonné. En tout cas, connaissance. Et connaissance. Merci beaucoup, Maman Salah. Bible sur le Baboui. Akiti, dans les régions inférieures de la terre. Moussala se souvient à croître. Akiti a ressuscité les saints. Bible sur le Israël. Bamoni basin basantu bazo tamola. Ils ont vu les saints. Première opération en Ouana. Akeko délivrer bango. Deuxième opération. Akeko boto la fongo la ya liwa. Ok. Ozomona, sur la croix, liwa longa ki Yesu. Mais nasema bele, Yesu akeko boto la fongo la ya liwa. Roko shinara bababa. Nazo yebisa yo, yoza nasema bele. Jésus-Christ est capable de tout. Il est capable de te ressusciter. Ressusciter ton mariage, ressusciter ton travail, ressusciter à ta dossier ozana yango. Okozwa musala. Okozwa libala bien. Oko voyager. Okozwa mokanda na poto. Oko vanisa makambo. Yoko soma mapango okotonga. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ est descendu récupérer la clé de la mort. C'est pourquoi les Écritures déclarent: ô mort, où est ton aiguillon? C'était la prophétie du prophète Osée qui s'est accomplie. Yesu a boto le fongo la liwa. Deuxième opération. Troisième opération. Tant que boto le fongo la liwa. Yesu a osali kamoko. Soki na lobia ngwa épée sa scandale. Na ba chrétien ba kokama bana bana ko yoka mamanza na ba yoka ngoti. Oh là là. Yesu tango a quitté la Sambélé. Bible zo babu. Étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a emmené avec lui les captifs jusque dans les régions les plus supérieures. Ou en la Bible na Éphésiens. Étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a emmené avec lui les captifs jusque dans les régions les plus supérieures, afin de remplir toutes choses. Sur la croix, alors tout est accompli, mais le travail de l'œuvre n'était pas parachevé. Le parachèvement de l'œuvre, il a fallu qu'il descende sous la terre. La première des choses, c'est ressusciter des morts. Deuxième des choses, c'est récupérer la clé. Troisième des choses, emmener avec lui les captifs jusque dans les régions les plus supérieures. Nabomina likamoe poso na lobia musiko eza enseignement monene makamona Yesu avancé quoi a mataki nanu likolo na bakangemi et so tang Éphésiens 4 bazo bakeno il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Batol ba utana sema bele Yesu mema bango likolo pour na ko remplir toutes choses. Donc Yesu tango moni asekui. Bon, mon a na 3 jours, il a opéré beaucoup de grandes choses. Amata même le colo. Amati même le colo avant qu'il t'asse quoi. En tout cas, ma révérence, ce qu'on comprend était, ben on a expliqué calmement, lentement. Nanaza pasteur té, nanaza docteur, naza prophète té, nazu don ya ko interpréter ba écriture. Et ça orgueil té.
mais ça donc on a Marie que nous prophétisons. Nous sommes pasteurs pour encadrer, mais le ministère dominant, je suis un docteur. Alors, autour de qui source il y a Liwa. Liwa et Utiwapi. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, c'est ce jour-là que tu mourras. Mukolo o Adam na Eve balera muma. Est-ce que bakufa mukolo wana? Bakufa mukolo wana. Omoni? Yo za journaliste, mais tika misala yo pour na biso ba docteur. Bon? Adam et Eve bakufa le même jour. Après ka kolia mbuma. Bakufa le même jour. Nzambe ko kosate. OK. La lingo la ndanga malam pour comprendre. Awa na osa la démonstration à parole de Dieu. Na Bible David a dit Seigneur, apprends-moi à compter mes jours pour comprendre ma lobby. Bible lobby boy. Mila et pas nabiso batu. Et ça un jour et pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? Mila et pas nabiso batu. Et ça un jour et pas ensemble. Adam Mukili a sali a Oumeli 930 ans. 930 ans et coquille 1000 ans. Parce que 1000 est égal à un jour. A sali 930 ans. Et ça 70 ans. Pourquoi que ça 1000 ans? Pourquoi que ça un jour? Donc Nzambe les jours où tu mangeras, c'est ce jour-là que tu mourras. À vivre le lobby, à vivre Nzambe Kosi. Ne Satan, ayaka kolbake non. Nzambe zo salate, Nzambe za lukuta, Nzambe za lukuta te. Avec les jours où tu mangeras, c'est ce jour-là que tu mourras. À vivre 930 ans. Nzambe alongwe kaka 70 ans. Chiffre 7. La perfection, qui est Jésus-Christ, qui est le repos. Ndatika 930 à Koufi, Malbanzambe Kokisami, il était mort le même jour, il a vécu 930 ans, qui n'est pas même un jour, dans 1000 ans. Si vous comprenez bien, tu expliquer, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis votre serviteur, je suis votre humble serviteur de Dieu. Mais juste l'Éternel nous a doté des compréhensions bibliques, en ayant étude, de recherche, tout ça, la parole de Dieu. Nous sommes là pour ne pas compliquer, mais pour simplifier les Écritures. Alors, tant que vous allez à connaissance, il y a bien et du mal. Le jour où vous mangerez, c'est ce jour-là que vous mourrez. Ne socialisez à partir de parce que Nzambe qui Moutou a dominé et puis à vivre éternellement. Makamboze belé, autre soula, on appelle ça une source, mais par conséquence, par porte d'entrée, esprit de mort, je pense que non. La prochaine émission et surtout qu'il faut symboliser la bisonnette na place wana et ça moi Nzora liwa frappera esprit de mort frappera Jésus-Christ. Mais oui, parce que a commis péché, a commis péché, a commis l'issoumo. Abi père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Or le père ne peut jamais abandonner Jésus-Christ. C'est ça. Wana ko mamoto sola ngo christologie. O Yesu azamwa na Nzambe, o azanzambi lo wana to expliquer bato awa. Le père, pourquoi Jésus a bien azolba père, père on est l'axinine. Et l'axinine tata botier, tu l'axinine. Pourquoi Matthieu abandonné? Pourquoi Matthieu abandonné? C'était quoi au juste le père abandonne le fils? Pourquoi Babengara Jésus-Christ fils? Mais ici nani Philippe a dit, c'est lui qui m'a vu. Moi, il a vu le père. Car moi et le père nous sommes un. Le père est à moi, moi je suis dans le père. Wana makambo ya Christologie to solo la yango. Pele o swa soki to badia o oyo. Yango bato bazo féliciter babi maman Sarah. Andeo ya ba base na yo. Andeo mani mais oza mosela nzambe za prophétesse. Yango na bengo grand esprit parce que ba mituna ozo tuna ezo kamwisa bato babi oh azama yeli bumeza mosela nzambe mais oui azama mosela nzambe. C'est un esprit. Merci docteur Patrick. En tout cas, plaisir mingi pour la Woyambayo vraiment na matinée na biso et bandeko bo la musaka bandeko soki balali bo panza sango et docteur Patrick désormais pour bandozoyer chaque jour matinal ya Sarato la TV à partir de 9h30 à Kobanda Roleka. En attendant bozela azoya na eza enseignement des sections du pouvoir des sangs par le sang et le pain. Ok. Donc, Tokozalanae, je crois que Ezanda Pounaye Borobanda pour retrouver Awa, numéro de contact, Ezawana Soko comprendre, ou contacter Dr Patrick, à expliquer. Dr Patrick, comme il a souka,
Je pense que la prochaine émission, Torozon a l'esprit des morts. Pour au fond, la parenthèse, on a mis sur la porte, pour la porte, on a le bélité. 1, 2, 3, action. En tout cas, docteur Patrick, merci. Au fond, les biso cerveau, ne lo romoro peut-être comprendre. To yemba na banzembo, yeso akoma kilisumu, yeso boye na boye, mais to yebaraté. To yebi pe origine ya esprit des morts. Alors lelo au fond, les biso cerveau mon quotidien na katité parce que ba porte d'entrée à esprit des morts, tout ce na ba point d'interrogation. To yebi ya ba mari de nuit, ya ba femme de nuit, ya ba sirène, mais esprit des morts tout ici en côté. Dans la prochaine émission, avant de attaquer thème mususu, na yebi que thème ezoye kozala somme koleka oyo, to kosi sana nous esprit des morts et puis to attaquer thème mususu. Na yebi te papa, en tout cas esengweze susu makasi na moi le quoi na bakisi sagesse moko na intelligence moko asikakati nanga na message nyonso tu o pesi biso lelo. Na yebi to za susu na moi liloboko lo bana bana nzambe nyonso tu ba kolanda yo sur les champs. Merci beaucoup. On a eu pas ban nzambe ou bazolanda biso na pamboli yo. Yo zana ba difficulté. Na pamboli yo. Yo zo luka loboko na nzambe na pamboli yo. Olingi libala na pamboli yo. Oliko bota na pamboli yo. Ozana malade zo silate na bondeli nzambe na lola. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Il a porté nos douleurs, nos iniquités. Malade est quoi pas na Jésus-Christ. Et il est l'Éternel, le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Et il nous guérit de toutes sortes de maladies. Maladies à forme nyoso. Ou ba boke le pa batu. Roko shikara baba baba. Yenderebe shikara baba. Et quoi ya au nom de Jésus-Christ. Ben nabiso. Nako bonde la pona yo. Nako lande ba prière. Nako jeûner pona yo. Totina mi pona bino. Tozaba berger pona kuboko la ba pate. Merci beaucoup. Tokolobe na makambo wana balezoya. Ndenge nzambe alobaki mutu vivre éternellement et quitter comme 120 ans na psaume 90 et comme que nous mutu fa comme na 70 ans. Vraiment. Ezo kita. Donc tokolobe là pourquoi le long éternité comme 120 et comme 70 ans dans la parole de Dieu dans la Bible. Et merci na yo yambinga. Merci docteur. Na équipe oyo filmer biso na banzete image ko le kakito makasi na pesi mote et puis moninga na ngai Hervé Kabuya yo yebi malamu ndenge to solaka Hervé Kabuya mwana malamu na prophète Élisée Hervé na États-Unis prophète Élisée na États-Unis maman Nadine Kabiona na États-Unis Marela Cayenne na États-Unis na pesi ba ndeko Europe ndeko na ngai ya mwasi Bibish na pesi mbote na pamboli bana nyonso bazana poto o bazobenga pe bazali awa ona osambela bango na mabondeli nzambe ayeba na kobatela bango apambola yo mama Sarah na sengi protection na nzambe et couvrir yo parce que na ba mission ya boye ba luko na accident ba ko mona yo te au nom de Jésus-Christ dont je suis serviteur ba ko luka yo on a bandenge nyonso ba ko mona yo te na zipiki yo na 4 barrières auto lobela awa le sang le feu les anges et les noms de l'Éternel battez la main à commun Christ parce que obani ko bimisa ba secret ya moni satana monguna satana kuluka simba yo bano ba batelama mubano ba batelama ndaku ne batelama musande batelama na commun Christ na yebeke nozo matali susu likolo koleka amen papa et puis ande ba chaîne oyo ya ba YouTube ko fongola ba chaîne ya ba TNT au vendre sa masolo et puis ba entreprise monsieur Zaliboso na yo ça c'est une prophétie que l'Éternel vous accorde cela nzambe apamula Sarato la TV na fondation na yo et puis nazana likanisi ya kosunga ba orphelin kolia na ba orphelin yeso lobi nazaki malade ba kotala ngai te na bande ko bela ba kotala ngai te mutu nyonso tu okolinga ko soutenir biso poto lesa ba orphelin yepe ako contribuer na visitation ya Jésus-Christ nzambe apamula Sarato la TV. Merci beaucoup docteur Patrick. Merci Nabino Nyos tout bolandi biso, merci l'équipe technique nanga balobi tolandaka mingi makamba malamu oyo ekobakisa biso 1 plus na vie parce que biso nyos tout toza censé à koluka bokonza likolo. Merci beaucoup, portez-vous bien, que le bon Dieu vous bénisse, à la prochaine émission. Au revoir, ciao.
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.